Capage TV. Capage TV. Ngana kamwaka mama. Mibali bana soif bazali Boye ko futi. Bazali. Bazali. Soif ezala débordé. Lupangu boye ko futela. Ça. Ah non 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 non. Ya o moni so mobala comme puissant le bana nzambe merci. Oh mon Dieu. Papa soif les caté. Basi musuba koma te. Soif les caté. Oh. Mingi ba mapango ebele mbasi bato ba réclamaka. Ouais. Tozo longwa lupango pona ya papi. Surtout ya papi. Mutu papi. Tolongwe na lupango pona ya Jean. Ba ya Jean baza na soif magasi. Tolongwe pour na fiston. Tolongwe pour na rabi. Tolongwe pour na fiston. Oui. Fiston na yebi. Tumba kuna soif. Na yebi. Ngana kamwaka pourquoi voler pesa ka mutu posa basi? Ba chauffeur. C'est que mundele ti asalanga lobi volant oyo. Et comment ça soif. Batate ya kala. Basala ekobo e monana na misu ya bato. Po bango ekobo nyonso ko sala to tika maki. Bazoela yebana. Mais ekobo ya lelo zo sauver biso pour prudence ekita. Ya OK 1000 fois écoute à toi. Moi si vous soyez le big papa, on a sa matrice moto. On a sa matrice moto. Ba moment on a sa période de ma bé, sont pas prudence nanda. Mais moi ça comme on constater ba prudence so bunganda. Et bungeli ekei wapi. Tout nyonso ça na alliance na mboko yo. 90% baza kimiate. Tika boyko. Maman nanga Clémentine on tika mission na yo. Bakisa siko yebisanga siko nuko liango na basi na libanda molinga ko liango na basi na yo pona mona ki des choses sur la téléphone mikolo zaka ka téléphone na téléphone mambote ngambo ko na ibiloko non ngana sana olingo sana ngoni loba pasteur a uti ko teya malingi ka la bongo non ezalo ko la ngai tala modèle na tokaka c'est ça chemise nyonso et poli. Autogane ma belle. Ozomona. C'est okola la boy. Il faut sokola. Faut sokola. Koko sate. Te biso za ke compréhension te. Mosala nzamba yeba mingi. Nzamba lobina la na mutoki. Mabale lelo incompréhension ekota. Pona nini obalaka muluba. Yo souci na yo. Munga. Ozaka na posaka Martin Fayulu abima. Martin Fayulu abimate. Maman, na toi biso vérité. Maman ne koufi pour na Fatina Martin Fayulu. Nzambe maman na Clémentine. Na kate mission na yo. Oh, ocha alliance ouais. Ah maman. Ocha ouais. Ni. Alliance. Bata oto lo vela e mona kati. Nan eloko ni etina. Te. Moto boyebani banzoto te. Akobosa na yo avant. Ah. Oui. Yeba kambe to libala. E kotaka mibali balete. Mwasi to saka mobali na yo. Pardon. Mobali pelingaka mwasi na yo. Nzambe ya pambola bino na vibo moto boye ezana mutakala o ebangisaka ngai te. Po biso to sambela na ba koko na ebi mutakala koko nenge komaka. Yango moninga ndoki soki na mona kitelinga mutakala pa
nakobanda losambo te eloko liboso nga pe fona logola na tika la mutakala ye pe ce que mona yange leki ya ye mbam za papa ya ba Gaulois père spirituel ya ba Gaulois mais na bonde la kapé pour na quartier la te na tika la bango te na mabondeli na bonde la kapé pour na latini wata na tika la bango te mais église na bonde la kapé pour na ba kofifi na ba kofiette pour na latini wata na chaki ni latine ngana za mutaberero yebi e banda lelo te. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et Rude Beauté. Secret nangai et dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngolo yango gam oyo ata bébé ya pakola oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa mpe bisoda mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo no tala bakento muto koso te ba biso ta pembe avant batalo na le bano ta biso na misa donc zéro kento oyo mona ke batache moko esalinga ya mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pas comme mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te toka bosala Rude Beauté ana baproduit ya malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento surtout nazometa sete botala awanama bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misapi nanga ya kosolola likolo na tingami kaka na Rude Beauté Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oisa 12D, Oisa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Loti, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House.
Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama Kapash. Yo poza. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandak na yo. Na petit colis. Ba ekotike la yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki monique na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike na yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Mon pépé, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Benela du frère héritier Songolo. Une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher le trône de l'Éternel. Que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Kapash TV, merci en tout cas là-bas on nyos balanda biso. Botiko isanga dadi akenda wapi. Bamsuko zomelanga yango Kapash nini. Banda dadi akoma dadi bagolwa amona na lisusu te. Bamsuba isinga yango tirki yango dadi akeye moko yo kete. To bibino kasibino mi balende Eric Mwambasa ila rabino. Ndenge nino tiki dadi akende ye moko. Bino babiteke dadi azala mobali ya mutu. Dadi azala mobali ya batu. Atambo anga papa bate.
Oh, ekenda kezonga kikuna daja sali nzembu apesi mama Olive mama ni mama. Cadeau le 8 mars. Mars non to kotite daja dévancé. Daja kende ko pesa biloko na kombo mama ni mama. Balobi na commission $100 pe daja zalaki na sima wana na boxer. Oh daja kenda kezonga ki. Yende mutasambelela ki bakole poazwa lipata wana. Oh dadi. Y'a kenda pia. Oye nga bloni atirki. Engame obala yeli sus. Yango nzambala wale mwate. Te na ligne yango makasi. Na job tshela wana mo estre wana dadi. Oke ko batsa nini tola tarawana ya malili likwa nzambala. Oki ndokite na tirki. Batu bakamo njongo be makasi. Batu bakamo njongo. Osaka na kanda neige makasi Oui, malili. Mama Kapashi. Dadi. Tozonga kapé. Mais pour ça on peut yo eto que te zela na. Ateke poto ezaka ya nkoba. E chanda gate. Oh, et bien là jour obeti kuna. Te ngana na posali bende. Te o vraiment posali bende. Ah ta trace. Ya ko laksa ke tentire komi ya bana poto e yete. Absence ezala ki mulai. Mais lingi kolobate absence oyo yangana mama Kapashi ememaka bokabwani lokuta ezaba contretemps. Bon ndika na memba bokabwani fo esaba. Te ndike za kuna. Awa logique. Poyo za mwasi olingaka logique. Ozola na mama Kapashi. Nazongi lisusu on a papa bagolois to papa quartier latin to comprendre naza papa ya bagolois père spirituel ya bagolois mais na bonde la kapé pour na quartier latin na tika ka bango te na mabondeli na bonde la kapé pour na latini wata na tika ka bango te mais église na bonde la kapé pour na bakofifi na bakofiette pour na latimi wata na chaki ni latine ngana za mutaberero yebi ebanda lelo te c'est-à-dire église o ngana zo te ya lelo arche de Noé na ngai on a kota ka bat banyam eza ya bagolwa OK ninge zalaka ozoleka omoni église wana wana papa ya banani ya bagolwa mais liko lobate loko l'église ya bagolwa na bonde la kapé pona batu mususu te OK bakofifi tangu nazo sambela pona bagolwa na boka kapé bakofifi na bakofiette kaka bango boba o bazana nga bien lokola pe to bongisi na Félix lokola to bongisi na waze kwa mukwa bongo na sepeli na nzemu ne ya opir na kotisi epe na mabondeli po na yeko vana na réfléchir na comprendre ete mukwa bongo aza mutema munene Tokute na kina ina chaîne moko ya télévision à lobby fallait pas Linda Zandet ka moi chambani on se corriger na lobby te mukwa bongo za mutako bungela te yobo yebi to bongisi na biso OK tokute na kipe na Congo webi to pesa ni mbote mbote po ye mutabanda nga mbote ya za si donc ka bandinga mbote nga lobby message asokoli mémoire na ngai nakolobela nzemu ne opi sikoyo voilà bon mama Kapashi koyana nga awa na se référer na nzembo le roi de la forêt nzembo nini bako kende bako zonga biso kaka na mama Kapashi OK bako kende bako zonga biso kaka na mama Kapashi ndenge ye moko ya ntona loba bako kende bako zonga biso kaka na le roi de la forêt nde na zongi aweza ndako na ngai oyo kaka epa mama Kapashi na mona kango lokwa na sana kati ya changu oyeza changu na ngai ata na sali buzoba akoyamba ninga kaka ata na ke kuna elite omoni makambo susu tanga mona sala ka mo pe na bangaka sutu tanga appel na yo ekotaka dadi osai sun dadi nazana makasa kolanda yo te na pesa mbote te pesa d'abord na remercier Batunyoso oui kulutu na ngai chura mboma bon bienvenue qui akibe ya kulutu wana pe kulutu na ngai nzambe conseiller
Il y a bienvenu Kianki Bazali. Mais Moussala ndezo kange makasi. Eric Mwamba, il y a TikTok. Non, na komi ko tukunate. Moyen. Eric Yazawa déjà. OK. Na classé. Na ningi na remixé te. Bongo te. Bato yo batanga ko leka biso. Bafandi. Costa couleur. La vitesse. Nazaka muta ba profit. Faut profiter moment oyo moto ezali. Na komina maman Odette Chibambe. Femme responsable maman Odette Chibambe. Na ba Odette Chibambe. Na komi pe na Kelvis Nkoyi. Na ba dada Ngwabana. Aussi pas na dada te. Mais faut qu'on s'appelle dada Ngwabana. Ya dada? Ya dada Ngwabana. Ngwabana. Aïe aïe, ko pesa ngaba tamba makasi te. Et il y a père spirituel ce qu'on a fait. Non, pesa nga muto bien te on le coûtait. Sia. À part que aimer ponda on a botola yo. On le coûtait. Tu tinga ma faire bon on a appelé son conseil. Il y a tinga te mais Rosala bien à faire nani. Na faire il est c'est que na mukusi yo pour ça non moi ça ba goloa. Ba sambla gaga. Maman ba goloa yeyo. Oza maman ba goloa. Et puis oza pena beauté maman ba goloa kito mata. Tenga na maman ba goloa te. Ba goloa ba ngala infiltrate. Ici est-ce longue cause a bien infiltré. Tel longue bien ko bimisa wangila. Abilo ko nete. Rankini te t'es pas Tracy. Kenny boutique tata pambola yo Boda Fashion. Merci na ADG Eric Mwamba, Eric Travel. Tozo beta CTP tozo loba soko lingo sala mobembo ya kimia. Paye sengo. Kende na agence de voyage Eric Travel. Ba papa Eric yaza côté ya TikTok, ngai naza muto na lobelaka e côté ya YouTube tant que Goldberg de YouTube. Un contre tous. Frappe na le frappe na retour. Na bwaki si Ken Ngunda, na bwaki si Robin Mondibu Ngunda. Zambe. Robin bwaki Ngunda. Na yebi saki nga na zandoki. Kosi. Eloko wana izevi. Muzo balanga yo salongo. Na kanisi mwana Mathieu. O baby sa Mathieu. Na baby si bato mama. Na baby se fe lisu mutu mo kuna na Turquie. Mamona ki papa batwa. Aya non. Olobi. Wana ya note. Kiala na Turquie mama ngai. Esika nyosu na kenda ka fo batu ba beba. Merci ADG qui fournit nie. Et pesi kitoko il y a un somme na mbongo na mugwela mbo. Ntasomela ngazate. Oya somela ngelamba oyemuka ya olongola nga. Ça la spiritualité te. Eze logo te yango ezaka tisi simple. Soki siko yo komi na posa na longola ngo. Nzamba libisa ngai. Mutu moko apesa nga mbongo na sombela mba mususu me. Pe comment lidofu. Na liengo. Pe comment lidofu. Yo na corona te boy. Te kasi te. Tu peux ça cacher. Cacher pour que na ngwa. Na bomba. Corona c'est là. O ezaka épidémie ba kosuozo. Nazongi na ndaku na ngai na pesi bino nyonso mbote tata pambola bino. Mama Kapashi. Na mabe na biso na malamu na biso biso nyo toza bana tata moko si toza ba congolais. OK Mote Berado Focha Berado Berado nani Berado maman ngana pesa yo Unishi Banze la fleur du Berado Unishi Banze na chelo Berado na chelo Edo Muzamba wana Edo Muzamba golo Goloa makasi Edo Muzamba Patrick Lekinae Patrick Edo Patrick Muzamba ngamo na dirigeant Pierre Patrick Mumbata mama ba golo atomboki bosala ba assemblée Chapa Gimakoda basaka Gimakoda makoda mamuno ko suppose sala assemblée nzoko za mama na biso ya ba golo Gimakoda okoyama munoko supo ozosala assemblée nzoko za mama na biso ba golo ngazala ngaya batinyo sopo lina terroriste carte la tena otela
Et pas ya quadra. Non, tu es là. Oh, c'est plus là. Et bon, ya ba wangila. On analyse. Non, tu es là. Partout. Rien. Non, tu es là. Non, tu es là. Na ba wangila za na non, tu es là. Non, tu es là. Chilanga moko wangila. Na kata papier na misu na yo. Na kata papier na misu na yo. Wangila moko kokota awa na liste. Eh, non, la note. Olobi Edo Muzamba. Patrick Muzamba. Guy Makoda. Na Guy Makoda. Na Mumbata. Mumbata. Mais Mounou Mumbata. Ah, oui, pas na Mounou. Bakongo. Bakongo. Voilà. Merci na Yunishi Banze, la fleur du jour. Moi, ah, maman. Arnaud Matiki. Arnaud Matiki. Tata Pambola yo. Liste comme na carnet d'adresse et Kuba. Bon pesa dadi mabonza. Ba kombo na tia. Maman, pardon. Kobele la ba golo bongo te le quoi ba irresponsable. Ba golo ba za ba responsable. Eh maman. Oh. Ba wangila ba lali sanga ba nzala moko zo ata idete. Ba golo ba maman. Ba golo ba za ba responsable. Ah. Oh. Okuta de la ferre. Angelos Don Pablo. Okuta de la ferre. Nana posa okuta na ite. Après ça ba golo déjà c'est tout. Oh mais yemo faut okuta. Té. Yemo sko aleki sko ba golo nyonso na okaba. C'est vrai ça. Inzambe. Na confirme ça maman ba goloa. Mère de tous les Gaulois. Le 24 juin. Nieza. Stade de Martite. Ah ok. Zangate. Et au pesa qui toko présence na yonangai. Bon. Nasil sapona Yunishi Banze la fleur du jour. Tata Pambola yo. Oya ko ba no ba kandi ngo ba no kangisa kota libanga Yunishi Banze pardon. Yunishi Banze en tout cas mutu. Mutuma. A comment tu nanga santé. Femme responsable. Mutema malamu. Banze la fleur du jour. Azaka ko warzeli no koto na peso bambo. Ah maman warzeli no koto mutu na yoti. Bokena ko lia bo sundola ngai. Bibo ga iste ki pakate yebisa maman warzeli no koto na silika. Tindele maloba oyo. Boba nina bana bitike na ngai. Et comme na era ko liena bango bo nyamuki. Et puis na mona binde bo le kandila simatinel bo kiminga. Na sepela te na tala ba image. Onyonga. Makasi. Et puis na kangisa epennemi ngai ni nazabwe na fongola motema bandaga na nzete. Na fongolele motema. Atinda. OK. Na pesi bandeko na nyonso ba kongole ba mbote bisika bizwa mibino tata ya likolo apambola bino mama Kapashi dadi mokili komona ngo boye to pe ko vanda ngo eza malamu peza kitoko si kasi kobeta tour na ba cimetière nde ebandeli ya komona mabe ya mokili yango wana ata ba mort. À tout moment, ceux qui ont été lisolo à liwa, batu balobaka te, ozoben d'esprit des morts. Maman Kapashi muta ko sayote. Esprit des morts, ba yela biso kombo wana pona ko intimider batu. Mais en soi, okende, tope okita, o mata, liwe za liboso na yo. OK. Na mona pe église ebele, ba sambeli pona moto. Après qu'on semble la peau n'a pas un esprit de mort. Mais eloko ebimisaka bango be inconscient pe bana mikie. Dati to pe ba ne o muto atikali nango bango batikali ko yeba te. Na munyu yambi basala nzambe awa. Ata tozana yo distance mais nazwaka te ko tala yo nazolandela. OK. Ngamoko pe no mona tele émission habite Makapasha yambi so baturo. Te tozo solo là. Maman Kapashi ayambi mosala nzambe oyo azoluka na ye mbongo. Mais en soi aza mosala nzambe te. OK. C'est un bébé spirituel. OK. Parce que moi je suis trop spirituel. Maman Kapashi il faut pas de la foi kasi. Yé pas za mosala ya nzambe. Mais spiritualité ezalaka na mesure te. OK. Yo moko nde mutu ebi mesure ya spiritualité na yo. OK. Mutu ayaka ebi so Maman Kapashi yo lingi nzambe te. Yo yebisa ye pesanga ba pourcentage o nzamba peso bano banda kusambela.
je suis très intelligent. Okopousa na te. Même basala nzambe oyo yambaka awa tuna bango. Pesa un pourcentage on nzamba peso bano banda ko sambela. Muto ko bimiselo ngo azati. Jo luka qualité à la problème ngo matie pas. Et l'autre côté mabanga na émission ba kontaka minute na ngote. Et l'autre zo ma jo mystique eza nini? Moma biso tozo solo la ya zo compter. Na lobby mwana mwaso mao benga na ye. Oh bosala ka nese émission te na mona neti bovana bozo tonga nde bato. Pona la gisoke na tala ka yo. Natala kayo na landela ko na contrôla kayo. Natala kayo. Omoni Jésus-Christ a fani na ba yekoli. Te kolongola te. Yo bozo sala émission na mutu na bité o ese émission te. O bazo tonga. Siko mwana mobalo ali munene jo mystique a bino caméra botonga na caméra. Na sepela ka pena bino mibale makasi. Ndenge botongaka. Na moni basi bavandi bazotonga. Tata pambola ya mawo bisika bizwamiye. Faut tombola ba yaye ceux qui batongi kitoko ko le ba ki batongi kitoko. Jo mystique na ebisi le tonga le bijo. Émission les émission te. Wana bavandi bazotonga. Voilà. Maman Kapashi. Bon nzambe eza très compliqué. Nakosa yote omoni basala nzambe nyonso ya Congo. Soko za na sagesse élevée, oza na intelligence élevée. Oko paniquer bangote. Si. Bato ebele bazo paniquer basala nzambe po ami yebi oya zate liboso nzambe. Na mosali ya nzambe na yo nanga liboso nzambe toza mitakala. Eloko wana. Ah oui, yate. Yosa femme responsable. Évitez bouzo ba pas aider. Yosa femme. Oyebi ke bayela ngare toi. Yosa femme responsable. Makasi. Non ninga na koto na bouzo éviter. Éviter nga makasi. Pas la 30 émission. Mais maman Kapashi nga na koko loko po koti na bouzo ba. Jamais. Beta. Beta. Jamais. Abangi na lokai. Oyebi ba tu komena na loka na mboko. Voilà bango. Voilà. Tu vas faire un tiré à tous qui bien. Maman Kapashi, si on a voyagé, 1000 lobé la place au Vandi, l'idée ya ake ko baksa sagesse à sika. Si on a kanginga il ba gloire au Seigneur, ya ke na ko baksa ba sagesse na ba prison, na ba voyage, na bisika ya pasi. Ya ngomona ka soki to Vandi otuninga question, mo nezo répondre ngo kitoko zo ba amen. Parce que na zoate ya ko vivre nyonso. Religion mon côté na Congo na mek na zangisa ko meka mungu nango. Na côté na église a message na yebi niveau na bango. Na côté na ba musulman na yebi niveau na bango. Pierre amtana mais mo bikenda kenda. Et puis Pierre keza na recherche à makasi. Pierre kapé école saka niveau ya moto. Na kata ba recherche. Pour mongo soki bandie ko welisa ko memo na ambiance. Moi sala ba recherche ko zalate. Landa. Non landa. Na sambeli même une église à Mitakala. Na Debonom. En face il y a village ici le pa ya Alain Silo. Place au travail capé er moko mission na yo. Penema ya njili. Maman na vibo moto boye ezana mutakala o ebangisa kanga ite. Po biso to sambela na ba koko na ebi mutakala koko nenge komaka. Oh, kuna ba koko mutakala? Maman, na kosa yote tango na zolo église ya Mitakala tozana tanto la ta soutien. Soutien te. Ça va mini bana porte ne bolati. O ba ba kila baba ma Mungu abo. Te landa te nga na zolo. Maman, soutien te. Ako yo bakisaka. Na bakise le ode. Caleçon te. Pourquoi le sambo mitakala? Pour moi, c'est ce que nous sommes maintenant une question. Pourquoi tozo sambela mitakala? OK. Balobi ko banana mwana na nzambe Yesu Kristo. Ayaka mitakala. Nangana yo toyaka mitakala. Yango pona ko zongisela le ko malamu. Esengeli ko longola biloko esalami na maboko ya bato. Makamno zo biso eze ya solo. Ko sa te. Eza
ba message oyo koko dominer yo pe okoma fan kapashi kange loko na zo ebisa yo République ya Congo moko na moko yebi ko défendre buzoba na mayele na ye oui OK na République osoko moni mutu akomi na message ya église des noirs c'est que azuba prise ya ko défendre nango ngai pe ba bloquer na place wana ngabi et puis ba yebi singa boy prière ya mutakala nde koma kambango pa Yesu ouais yo un peu oui na le baki na ko envoûter yo na le baki na ko envoûter yo alobi liboso na nzambe okoko yoka esonité soko ye mutakala po oyaka na bilamba te okuta bilamba na sama okili elingo loba ete mama Kapashi naza na expérience nazalaka triple mosali ya nzambe eza na biloko ebe omoni lelo batu bazo wela ngai nazala père spirituel ya chef de l'état biso to mizalisa déjà ba père spirituel na ye na molimo na musika sanki aluka ngai siko soki tata mokonzi ya mboka avant ya réfléchir akangi miso abondeli nzambe bien alobi nzambe lakisa ngai mutu to pe mosala nzambe abondelaka mpona ngai nga na kobima nzambe obondela pona makasi tobondela kapona bango parce que Bible zoloba na tango akala ezalaki na ba roi na ba prophète surtout mosala nzambe mutu ko yamba dernièrement vrai zoba aso ko loba te landa non landa na tango akala ezalaki ba roi na ba prophète eliko loba nini même titre au roi azana ngo roi za lokola chef de l'état titre oyo basakoli ba prophète o bazana ngo eza plus que ya roi pona nini roi azotambusa mokili mais basali ya nzambe to pe ba prophète bango bazomona na molimo maye koko mona na te bango ba ebidati maye koya si biloko na nzambe zobota te ba ebi ngonga nini koya mais soki lelo vani na Congo réfléchi basala nzambe elande bêtise makasi bayebaka na bango te Congo tozozela nini Congo ekobota nini pe nini ekoya na Congo biloko wana nyoso biso tozana ngo yango mona ka batso bavandi babi lité ya kana za mutu mutu ya denya yeba bon koyeba na ina yanga eza deux choses différentes ngape na yeba ko leka ye mais yanga bozo yango lokola comédie oui ozona na mama Kapashi c'est-à-dire on a koko yebiso yango na mutu moko te na vie ayaka ko mesurer spiritualité na yo po ya ye to yebi pourcentage na ngote liboso nzambe c'est ça que ce soit nani oyo yamba awa loba malobe sepelisa yo yebisa yelanga pourcentage na yo ozwa liboso ya nzambe et puis mutu moko te pasa na thermomètre ya ko maîtriser yo ya ko yeba mulai ya losambo na yo na spiritualité na yo c'est ça mutu azana ngo azate biso nyonso toza batu toza bekele manzambe eza problème ya manque ya conscience mutu aze conscient nyonso bazoyela ya zomona ngo normal okoki pe ko kim église okomi ko sambela pe na ndenge na yo moko nzamba ko yoka yo église eza nango ka dirigé par bato pekisi bato église te mais église aka dirigé et par bato nga na vana même na ba antichrist oui pona ko bakisa ka biloko na vani na bato ebele mais na bomo inanga na ebiete nazo croire na Jésus lokola mokonzi pe mobikisi na ngai c'est tout na bakisi eloko moko batu babondeli pona esprit de mort ekedaka te ekei mutu alamuki azongeli vi na ye mais batikali koyeba te atikali na bambula combien c'est ça eloko wana pe compliqué même na Yesu Lazare akufi asali mikolo 4 ozolanda Yesu aye asekwisi ye zonga siko na kati ya Bible otala te na obakisa mate ya mutu pona nini pourquoi yoko loba likambo ngana ngana loba solo kendo zonga na kati ya Bible après ko sekwa asalaki ba ne combien na mokili place wana ba komate
elingi koloba ete balamusa yo te suka nango okufa. Ok. Tozo croire que lycée quoi ezali tout comme moi d'août pe ko kozala. Ok. Kaka na Bible aba komi place to wuti to yebi place to zo kene moi to yeba ezate lelo toza na 2000 combien 2023 mutu moko aya ko lakisa biso appel manqué ya papa na bango akufa. Ouais, ça dit 4 ans na téléphone. To ba message. To abetele li solo kuna poiso to zali. To mona kana bandoto, eh papa bimeli ngai, papa lobito salabwe, papa lobito zongi sabwe, lukuta, muyibi. Soko moni mutu abongo. Makambo bongo zo komela ese kazana semence ya mabeto azana ndoki. To pe a participer na liwe ya papa na kindoki mayebati. OK. Oui, bande mambo belé. Pourquoi bazobenga nga mutakala na nkolo? Idofolo. Ah. Po ezana ndoki moko ta ko bangisanga na mboko. Soka ye mutakala Bible ezoloba boye mama. Omoni soko komi na kati ya zamba wana Bible ete. Meza ba mama sese ba mikolo ba pesi. Soko komi na kati ya zamba omoni lion abimeli ate yope lakise ke oza mobali chaye pe akobanga. Yango moni nga ndoki soki na mona kiteli nga mutakala pa na kobanda lo sambo te eloko liboso nga pe fona logola na tika la mutakala yepe sko tango mona yangele ki ya ye mbam omoni ki na chaîne capable TV bande ko zanga ga ngai oh moi eza chaîne na ngai bon kabolanga na mama capacité omoni tina ke na baba rigolwa eza rapé divertissement fona te ne pe ko tumbola batu mwandambo mais na kati ko tumbola batu Robino abwaki ngunda oh na ebisaki yo Robino na ko isa eti na suka oh ba wangila soki basenga bolimicité bango pe ba ko bwa ngunda oh Robino abwaki ngunda omoni mutu nyonso afinga fere na mboko yo na obwaki singunda beta yo moko beta dada wa te nganzamba zongsanga pona ko bunda bitumba fere nzamba zongsanga pona ko bunda bitumba fere siko omoni lokwa ne bango ba ko boka bangunda bongo esili le pas gazo mata tika bon Robino chesu munoko na yebisa bagolo basala mutu na ye oya libumu munene o lokwa yaki na teva manke ngai tozo zoya zo kota pa le padre bakobina na ilunga mutu ya mulibumu munene oya nani ya Robino oya libumu oyo osasir na yemission vérité fidèle aza fidèle mais orchestre ko panzana po papa bwaki ngunda akyo luka mukanda nazo yebisa yo oh depuis ki kuta komana ba musicien bo na pota lobi yaya eloko na bana ko luka na vie yango mwana bendana luka mukanda na yo mais to kuta na ka to répéta ka to beta ka ndule asale la sagesse ko kende ko zonga na billet ça trop cher atika bango sala bien gentil ngai nzamba yebisinga boya lobilité ya okobima Congo te otikali Congo eza na misala ebele na soki kutu message moko kitoko falo ko otia plateau kota batata bakonza mboka to balusa par rapport à quoi beta ndika kuna to za koto par na bokisaka makambo te jamais jamais oyoki nzembu te nzembu suka oyembi bien bato basepeli nango ngala nozela ka mama omemi nakasa ko chango te wala prise Olivier Lembe moto aleki ye azate mama ni mama moto aleki ye azate mama ni mama Olivier Kabile Nzambe eza cadeau ça est bien pour les 8 mars na lobi te mama nyonso bapesaka ye cadeau. C'est ça. Avant maman Clémentine Kaila zwa cadeau po ba cadeau nyonso pe ya zwa ke utaka na maboko ya mama Olive. OK. To banana na mopesi ba cadeau. Monique portrait linzanzo tiki ba portrait. Tiens amona ya ba ya cadeau te. Na salisko mbonde kitoko makasi na basai ba yembela ete on dirait te ba yembela mezaka na Swahili loko yoka Swahili te moye ba ke ba yembela mamezati loko loza muta mangala ndo sepena oya lingala makasi mais lo lenge na zomona nzembo wa mameko zwa disque d'or na so
Nzemuna Emile maman livre me Kabila. Et zo disque d'or. Zambe. Na za muto ba d'or wana. Certifié. Na snap. Et là na wapi? Na snap qui to snap. Na snap hein. Ya wa cadeau. Voilà. Et c'est Dieu balance Nzembuko. Balance Nzembu. Amila mai. Balance. Yo penana yo faut ça la rana yo mukolo moko po mutu parce que ganga. Dieu balance clip Dadia Pema to kota CG. Mama ni mama. Mama Olivier Kabila. Na pesa ye nini mama oyo? Na nyakutana na yo atikala lolenga yaki. Mama Olivier mama. Mama sociale mama. Kabita na biso mama. Mama ni mame mama. Olivier Kabila Nzambe. Mama Waro. Mama ya bana bitike. Mama ya baeba sangatina. Ça c'est Colbert de YouTube. Un contre tous. Frappe na le, frappe na retour. Lité ya kanda. Oya kotele me la maman Olivier Kabila. Na initiative plus na ye. Façon na ko papolela ye. Ako lapa tata pambola biso. Voilà. Ça c'est Colbert de YouTube. Un contre tous, frappe na le, frappe na retour. Yeyo. Tout ça na thème télé, le toki ndika na ba kotonga kande botonga na mao. Thème zali. Kapashula. On nga de changement. Au cocateur. Nditi mutu ba dibisi na miliki. Au supporter era linzanza na koma linzanza libu. Biso. To yebi. Mwasi. Ezalaka na makambo ebele na nzoto na ye dégâté comme ça dégâté te bato ebele baboya basi na bango po akomi na zemi bato ebele baboya pe basi na bango po aboti mais moi ça za ekela moya nzambe moko très compliqué faut ko siporter na bata nyonso OK bato ebele bayebaka yango te OK moi si omoni batebele alingi te bafinga mama oyo aboti ye mazo finga bafinga azotika bafinga mwasi ye moko bazofinga mwasi eza kitoko te po aboteli obana po anuni moke yango nazoyebisa bato ebele tozala presse te na mabala tika bolo dadi za titre OK non de bien dadi na te mabanga non poto to kota rane oui na yebisa ki yote carnet d'adresse comme moulayi na kende Turquie kene mezala prudent pour l'état Jésus ko ya ku oyebi ke nganza malinga mingi na yebisa ki yo nazo changer combo okomina dinosaure nande na komi dinosaure maman tika boye les mêmes jours nga nazolongwa Turquie na pesi mukongo kaka immeuble nga na vandaki brou okosi nzambe na okoso yo nani eso pia nga combien nga na okosa maman pona plateau émission tabuzoma yo kana ebisa yo koza mwasi kitoko immeuble kwei pia nga biziko mama kapashula tika mambo te pe kuna yo bima pa lokuta mama soto comme na mbongo to ba mutela bango ba so remarquer les bino bango ça de savoir yoka ba immeuble kwei na sima to kutani na ba roulage na zo ya boye ba roulage ba bisinga ba bidadi osongi déjà ngabi na zo ngabi oyebi ke tango to yoki ezaka ba ngo komoni le kongo tremblement de terre sana mi biso to kanisa e kayo to bi muto bilobela na biso azakuna c'est ça soki azade nani omoni tenga bilobela bakanganga lisusu te na bakonzi basepela olobi mwana na biso ya chaku yeyo chaku mama oyoki sango te ya mokonzi na ngai oyo abimisaka nga na boloko papa jekoko mulumba akomisi kinshasa swe te azobuka nde mabe abuka nde mabe yo kotelemela jekoko yaya baoyokanga yo pamba akanga pwani so akangi yo na obimiso te pa fatia biko liberté provisoire te na moto alinga aloba aza libre ngai ya journaliste wenga sukaka na youtube toko marché yozosakana ozoloba no bongo maloko eza
Ezakani. Boloko. Boloko. Na salere. Que tonton la binot. Ya G. Alors ça va jeter. Merci na excellence chez Coco Mulumba papa. Moko no moko azo lingela ondenge ya lingela. Nga obuka te. Nazana ba bon souvenir pona yo. Ngai nazana nga na ndako na balabala te. O bazo bukise bango. Place pas ouais wa bukela na sa locataire. Muta ko leleza mukolo lupango. Mais place dans ces normes merci na mon continent Papa Francis Chibalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale. Honorable Francis Chibalabala, Likofi Peya Tchangou. Bientôt, ADG Eric Mwamba. Aza futur député na biso na Tchangou na Kimbateke. Oui. Moutouakota Magamo. Merci. Merci na Maman Odette Chibambe. Merci na PDG Paul Muntu. Merci na PDG Costa Koulé, patron limité. Bazo Lukanga na Komona Bango. Merci na Kelvis Senkoyi. Merci na merci na Yunichi Banze, la fleur du jour. Moi soiseau sepelisa ba congolais kuna na Aloste, au niveau sala monnaie gramme, au niveau sala ria, au niveau sala Western Union, mona Yunichi Banze, au mona boutique d'habillement vanda, peut toujours take un système en ligne. Contactez vente en ligne, contactez Yunichi Banze, au sepela makasi vraiment. Merci na ya Aimé Ponda dollar boss à contacter. Merci à mon grand frère, patron, ya Tchangou, Koloba Koutouté, Apocalypse 22. Il y a bienvenu Kamba. À contacter. Oui, si vous avez compris, vous avez compris qui naïe. Tant que vous avez compris, Azamouana na Tchangou a l'obité, na mona yete na yebiete. Tant que vous avez l'accepté, na place le pan na biso za la galobité, si vous avez kipelé ki nangai. Merci na Kulutu nangai bienvenue Kamba. Bisika bizwa miyo na maison qui tam si Pablo Kitambala, Pichu Kimpwela, wana nyonso famille nangai, tata apambola biso. Manager international Papi Kadiata. Tata Apamola yo, merci na Jiliti Mavungu Vungule, yes na boaka kiye, na boaki manager Anthony Moubi. Azali bien. OK. Voilà. Bakombo na boaki te. Bakombo na yo aussi to bandaki déjà boaka bango kaka. Ezanani Berado Edo Muzamba, Patrick Muzamba, Patrick Muzamba, Mumbata. Bango wana boyoka misu pe pasi misu pasi na rapeta tata mukolo omona peka ba oyo komi tala écriture mabe naza pas ma écriture si pour côté ka boutique ngai côté ka na boutique neni nde bateka na boutique oyo sabi sanyos biso to teka na era ligablo na teka kasi ona ligablo komeni na tambusa pe pétrole ya manzanda oyo ka kingongololo biso ba oba premier yango encourager ko maman naza courage na ba niveau nyonso na sala pe tirage na zando nengo mona kanga awa oui o sala pe ki éclaireur nde na yoka oui tout maman na la kisonzela so ke poto za courager bino batu botonga ba bi poto pe faut que nango elenge o kola boy mo kaidi ekoli o ko eso sala na poto oui mais yo zanan batala ba batala âge pour kata nde botala te partout mikolo. OK. La poto bonté il faut ça la tana ba maman te mesate na comme lemba soto lobaka bilobela boye na plateau to lobaka bilobela boye o nyobi misanga songi mutakotonga bato awa zera na lobi bato ba osepela na makasi ne na songi su na maboko na yo makasi po aza rédiquer éduqué masse so bimi kaka mal éduqué do bakanga côté comme aka jo lobana na mutino atika ba vantir na lobby bato wana balobaka tika ba vantir bayaka na nini oh mama kapasi oso tolérer dadi asala boy bango tango batina bango ba fingaka tolérer et comme na tuku nanga oso tolérer po na nini baza batabuzo ba natika ba finga wata ne na beti maboko ba finga papa Hervé Jésus de Niansi na beti maboko ba finga nga Kofi maman
omoni ya kapashula bilo musu pe fo sepelaka nzamba pesanga mo mutu nanga ya munoko soki mutu atake yo na obenga dadi dadi mi fumu nanga richesse na yo te mama ozana mutu ari ngana kota mama omona nte ba mabala musuna ke na okota omona kana koti na mama mobile mwasi ne mutu benga la lobela bango bafuti ngai mobile pa bengi ngai ozana kira na bafuta oh mama no liendeni tika boy mutu abenga lobi mobala osa buzo ba makasi papa yo mutu to lobele na otindelo crédit opunga na boya mega mama bozade poko oh soko moni atika oshandenga musala na ochange voilà zato kotala te nanyo yo akoki kobala pe nanyo akoki kobala te pe eloko nini o etindaka mwasi to mobali ya libala abima libanda po mikolo pe na moyen yo pasteur yebisa biso na dadi po oh ocha alliance we mama ocha we nini alliance batakoto olobela ye mwana kati nan eloko ni etina te enzulu kaka siko ezaka nini sona yangeze oui enzuka nini te siko yo nasalaka boye soki na ningi na kota na douche lokola naza muta manzaka milai na longolaka na che mupanzi manzaka na alliance eza contrat ni te na chaka ngo mupanzi sikoyo vitesse yako oyebi biso bana changu to bimaka mbangu poto zonga pa avant manzaka na alliance va côté alliance yana motema tika ba bêtise okainga na mwasi mususu to kainga na ekobo te okainga na mbetu ochango na wapi te alliance ezali naza mutu nazo kotisela mahamba ba alliance yo mona mutu libanda te to mona pe ba pasteur bele ba te si jama bala babala te donc que non angle ana oh natali kana mune lo mwa munene to ke na mona angle frère Moïse Mbiye na pambola libala menga moko na bala na ngai te eza pe problème te mama yuna frère Moïse Mbiye likamni oh e bokana kama pour mon c'est esthétique pasteur danga c'est vrai ça dadi nanga mutu na yo ya makasi na yeba ki na kosa ki peka bongo poza mutu na yo na linga ke makasi yebe goloati asola bien yebe goloati asola bien asola kitoko makasi na ndenge oyo so candidaté oui lisolo pastoral asolaka bien pe libo opete biso tolingaki mpo aza golo ntango papa eva akote na boloko cité betel babondelaki mpo na ngai epai ya paster Moïse Mbiye bayini nanga balukaka nini tui teme eza te toka yango wana respect yango oui sala yango nde mosika nazama baluka tambo voilà olobaki nani akoko bala to pe nani akoko bala te c'est ça esalaka ndenge nini ke mwasi ya libala abima libanda to pe mobala libala abima libanda libala mama kapashi zala pena concentré parti oyo na pesa trouble ekozanga te euti tirki fraîche euti tirki zé sika on peut ne suite ka bora kara tirki ba yaminga hier na koti ba kaleso sika te mutazo elo kaleso na chasser ezate o balata e po biloko Europe mo na bangaka olata ba yo mo te yoka na ebisa yo biloko ezo uta ba France ba Belgique mo pe na bangaka mais Turquie bazo peso biloko fraîchement d'être na kinaki na boutique moko de luxe ba obenge sergente de luxe wana mutu awata sergente de luxe tango na koti na kati ya boutique wata lokola bengaki ba bisinga pona tika boy mutu azoyela yo kaleso nyukuti olobite osolo asika taba idée non te mama na pesa bino ba temps fort
na luka bilo on tafa on veut non ça me sika c'est là on va juste de butaka ndena zabwe tunga do ba sengle nyoso mikadi nyoso te siriki ba yebi kokaba tika boy banga boy ezate etese mbongo mona ngote mbongo emona na te mbongo ebunga mbongo e déplaça siriki mbongo e déplaça na koti na boutique moko ati la boutique wana boutique ya ba chaussures maman ati la boutique dame tika boy femme tika boy do ba boy lote boutique dame femme no belo comment quoi homme femme maman nazomona bakilian nde bazoya bateki na misu na ngai bapinga bashosinga alobe mbongo babite mbongo ebunga on dit Angola mbongo e déplace bon Angola okendaka ya kala elinzanza mama tika to meka Angola siko na faux producteur na wana te na faux producteur na wana te oya ponaka bilongi et puis na yo constater que aza producteur te na batindake aza coopéra te producteur na boma mana sima bana bazoyisa na passeport bakade visa moko kaka ya pamba et compliqué mutu yango zomona producteur soka bengisi moto ba musicien bake na nzela mutuka yebaka zolukela bino accident bakenda na batinda ba hana nzela un vrai producteur faut qu'il ne gagne en avion landa nous allons écouter wapio te na pesa trouble hein pesa trouble moko e continue na minute ona mboka ona ko papolela ngo penza batu biebie surtout na mabala bae babala pe bapanzana bae babima libande ya libala nako bete bato lolingo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e bale kauki bambisi minene babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka oko sale logo te c'est le sa sunga biso alobi oye toye biki tona fana neta lobi na yesi go na pakati saki mbangu te tika bo mama ozo ke lisusu aye ko répondre c'est le yo alobi oye toye ya lobi na seni na ye ta yo ye ta na ye ya kimi tango zo ya zala makasi pourquoi ba beninga Goldberg de YouTube po na YouTube soko yé na koyé la yo et puis problème na yo esuka na TikTok pour na TikTok eza eloko ba irresponsable na ki parangote mutu to na TikTok eza irresponsable boye papa Eric Mom il était baloba nini bakana ni bakani ni parti nini eza na français mo baloba bo ya mwana donc ala papa Eric Libanda yo pourquoi vous avez responsable na TikTok Mama Kapashi Hollande kotanga na Congo eza très compliqué nandeni mwana zotanga mais boza ko s'assurer te ke mbuma nini ekobota na nzota mwana bino bozotangisa mwana boyebi ke mwana akobota lilala bosutuka boti manioko c'est ça o eza sagesse isiko na ningisko ofongola mutu na sagesse eza ba biloko nazo bimisa eza ba biloko oyo biso to benga ngo na église ba rema nazo bimisa biloko zo uta lolo ezo kita mwana zotanga boyebi ke mwana oyo classe oyo azotanga akobotela biso paipai mbumo biso tozoselesa paipai bosutuka eboti kokoti koftir eboti koftir
Maman Kapache. Non, landa dadi. Na kati ya maladi ya mutu. Na se ya kisi on a meli. Na se ya whisky on a meli. Ba parents pe bazo sepela babite mutu aza mayele. Tolanda ba bêtise na yete. Tolanda ya bien zo bimisa. Tolanda ya bien zo bimisa. Ndo yoka ka batu musu balobaka kolanda mabe ya mosala nzambe te landa oyo azote ya biso toza babongo. OK. Et puis batu bazo sepela na nga pona nini balobi na kati ya buzoba toyoka yo na escroquerie te. Na kati ya buzoba tomona mutakala na yo te. Eza toujours protégé na kati ya kaleson nango. Tozo solo la maman. Tika na lo babiloko. Maman, oyebi ke ba wangila basali nga projet ba mutakalize ngai. Batinde na bloqué bango. Parce que ngana kati ya mutuka ndenge mutuka evandi kuna eza na nganga na kati. Soki na ngina kene place moko na tuni alobi tokei. Neti na ye awa. Nganga na nganda yebi singa alobi toke pa Kapache. Tikala na nyongoneana. Wana nganga bêtise. Nganga ya visibilité zo luka succès. Batantenga plusieurs fois na téléphone. Batindelinga basi ya pembe. Batindelinga ba miner ngalobi ba wangila boyete nazalaka pe mutu na bino. Na bunda pe po na bino. Na discuter pe na batu po na bino. Kaka un petit déplacement na sali. Na komi golwa lelo ba projet mabe boye. Atepe bo mutakalize ngai. Na ya pe na bilamba te na mokili. Ozaka lokwa l'église wana. Naza l'expérience à makama mitakala. Ce qui est le mba mitakalize ngai loke ko paniquer ngezati. Oya ko kima kimi na ye. Mais ngana ebi ete nzoto na nga obana ko sokola nga na bu bébé bimi na ki mukolo. Je suis très intelligent. Pour na bu bébé, je suis moi na kingasani. Na sokola na douche te. Biso bana ko sokola biso na balabala. Po maye kende po landate po mayi eche poto na kati ya lupangu te me ebi maye kende na balabala. OK. Toza bana oyo tozalaki bazo sokola biso na balabala. Tozo suba ensemble to telemi tozo mi lobela masuba ene nezo kende mulai. Lelo opération buzoba. Maman, peut-être que moni masolo na zobeta. Mutu akola na ba vie o ya yebi. Tozo sala exercice. Soki yange ke mulai na ganye, masuba na nge ke mulai ko leka ya bino. To sala ba concours ya ko suba boye na ninga likolo. Masuba. Maître Churambo masoki na zobeta makamo na kanisaka o ya ngai maître Sikatenda ninja. Ndenga okanelo. Ye akanela nani? Ayaki ate. Tobongi seki na pulmanité. Maître ninja Sikatenda. Oh babenga ni na maître Churambo alobité. Tika leki ya côté buzoba zodi na kati buzoba. Tika boy. Mayaki a brisket. Mama. Soka zwa gangai. Tokuta ngi na pulman na modèle na komi. Tika boy. Oleki na yo changu. Oh, boya tika alikam. Fa pesa moi baptême. Na kutie na batu ba vimba o signer pe ndenge nini atambola ka peka na bate belé. Pour ça ko signer maître ninja mozote la équipe complète. Et puis il y a tazota mona batu ya lekaka batamulai. Na ko vimba ndeti abakisa bapine. Abakisa makolo musubi se de ba te ye maître ninja Sikatenda. Mais ba gros bisu na ye na sepeli na suka pemene makasi na koli. Na uti pe ko mona ba vidéo na ya zolia na Papa Vital Kamere. Maître ninja de passe pas. Ba Vital Kamere to ko mona na kape boy un jour. Non baba mila. Oh bona non baba batu. Ba opona bilongi makasi. Oui, puis même atama mpata na sepela ali sustain. Oliate. Ti alambi ba funyo suna Kinshasa awa. Yewana na États Unis kolela isu wapi? Mama bogi ngunda. Azonga. Nyoka ba beti so. Ba beti tu. Ba ozonga. Landa. Te Wana ba père. Aussi ma papa na nzoto pona. Landa. J'ai maman. Thème. Tu mettre 2 heures de temps.
na ya kalaté maman. Bon aussi ça énergie. Akabolanga ta première partie deuxième partie. Et ça peut moto. Si. Première partie, bolanda deuxième partie mais achaka nyonso premier. Ngana yo batu bavanda ka bakotala tisuka. Bayebi ke na osa pe buzo bandamu na loba pe makambo bien. Na lobeli na anglais scolaire, to na anglais universitaire. Mwana zo tanga. Na Congo ko tangisa pe mwana asilisi classe. Bino bana ko zela mwana na biso ko botela biso mbuma kokoti. Abotami asilisi classe na âge à 25 ans. Avant de sous 25 ans à salité à totaliser demi-siècle. Wana na Congo. OK. Mama Kapashi. Na meka mungu wa Lubumbashi, na meka mungu wa Kolwezi, na meka mungu ya Goma, ya Bandundu, ya ba Congo ya Kinshasa, c'est-à-dire na mukuse mutakolakisanga Congo azate. Je suis un véritable Congolais. Otamboliko? Na tamboli. Kaka ndenge na expliquer na école. Libala eza libanda te. Libala eza kati. OK. Na kati ya basukali tangu tokendaka kosomba sukali tozana basukala pembe tozana basukala chocolat ya kwilungongo na basukali musuwa na place eutaka na yebite na kati ya banzete kaka yewana tozobenga ye pilipili akomaka pe poivron akomaka pe pilipili ya mikio esoka makasi akomaka pe pilipili ya minene omona pilipili ona le ezo soa penzate mais pilipili na leo sani ezo soa nazo ya ça va calmer je suis très intelligent tolia ba manioko ba congolais ba vandi ceux qui ba 500 ngo bazo benga ngo ça y est OK mais keba tozana ba manioko a bololo tozana ba manioko ya sukali tant to somba ka manioko mekela ngo place sombeli yango un bon muto ayebi linioko un véritable Mukongo, un véritable Muntandu Mundele, un véritable Mumbata comme moi. Ah, Tata Kaila Manuel. Molimo na epe manakimia. Famille Kaila. OK. Mais quand yango sur place oyeba. Na tangu na kala. Okena beglise bateaka biso boye. Balobi soko yebi nzoto ya mwana mwasi oyo avant libala eza lisumu landa biloko na beta non landa nazo frapper biloko omona ke oyamine mutu amayele lelo ekota kokana liso oui naza poilé l'homme le plus poilé du Congo Mama Kapashi nalingaka dadi te Ozuni milanga kwa muninga na yo. Yambanga ningo yambanga ba sala nzambe Mama Kapashi dadi. C'est ko bossa na ngai. Ça. Oumeli. Moto boyebani banzoto te. Ako bossa na yo avant. Ah. Oui. Landa. Nazo beta biloko maman. Mama Kapashi. Daddy. Lelu ekoma esthétique moko. Yako bimisa ba photo ya tango akala. Muto abimisi ba photo ya tango akala. Mariage te, mariage salami, batu bazo loba loba. Abali mwasi za mukolo. Abali mwasi longi mabe. Abali mwasi taina bango so bala na te. Ateli te mutakalisation te bandimie na libala. Mobala silika lobi bozo loba po boyebi place to banda te. Photo akala na page go. Tala bisika to banda. To mona ba photo ndenge na ndenge. Namona ba photo ya ba frère Atoms na Nadej na lobité Jino ya fila mabe
Et bon, il y a eu beaucoup. Non, bête ma sonne en gâté, non, bête ya batou. Toyeli ya batou. Toyebi ya batou. Maman Kapashi, li solo na yo, et ya na YouTube té. Soke ye esuka na page Facebook, esuka na TikTok, esuka na WhatsApp, mais soke côté YouTube écoute anangai. Ah oui. Batou bazo bimisela biso ba photo akala. Pobo yeba ngane to banda wapi message nako banda kala nako banda sika yango te protection libala oui ngana noka c'est ça rien tika bodadi rien ngana kanga munorote rien yango te ko bisela biso akala oui ezandinga na biso nakangisa batu minoko ya supporter na supporter nga ye pas supporter nga wana ezalaki libanda. Ok, je comprends. Tu es bien, Lélo. Landa, yeba kambe to libala. Et kota kamibali mibalete. Moi si to saka mobali na yo. Pardon. Mobali pelingaka moi si na yo. Nzambe ya pambola bino nazongi na nzembo wana pona nini batu bakanisaka lisumu fozwa ne mobali oya ko matane na mbetu na bino te eza pona bongo te même oke na mbetu ya hotel ezaka yango na mbetu libala oui po okimi mbetu na yo po ebima mabe te mais oke na mbetu ya libanda landa eza na mwasi mususu Maman Kapashi Daddy ba trompa pe déjà te nakala na ba trompa ngate mengani na trompa ebele oui non kanga te moi si pété vraiment te na kanga na nte mengande ba kanga nga balebele OK oui OK naza faible liboso na yo soko mekinga na kokwesama po oza mwasa maele nano mekanga ite soko mekango ningo na makamu na yo ozelango makasi okinokidejo landa landa me balobi na musala soki bolingo ekote koki pe kokufa ekoki te ebomaka musala yango mona kanga maîtrise ya makasi omoni basutano ne na lata kabui okoyeba te ke kuna mabende te ebombaka ba secret belé babi bolata ngo bolumbu te eza bon te nazoloba boye nazosepela na yo mozoko akoyeba titi te mpo nalati sutane ezobomba nzoto tozosolola nalobi boye mama émission lelo tiango titre ekobo frappant ou bien tiango sexy frappant po eza émission eteli makambo libala ba parrain ba yebisaka biso balobi tokobombela bino eloko te ba parrain ba tubazolo balobi tokobombela bino eloko te photo la kisabino po bokola ndenge ba parents ba salaki ete bazotangisa mwana bazoyeba mbumo mwana kobota te lelo tozomona mutatangisi mwana tangaki nini ye wana secrétaire na mécanique mwana tangaki nini ye wana chauffeur ba DC7 afinga batu na nzela akanga batu ba mapapa ba recevoir mwana comme chauffeur à moto mais licencié c'est ça ndenge moko pena libala libala libanda eza na makambo ebele sukali ya libala eleki makasi koleka na libanda bamarie ebele baza lukuta endako ya libala eza mbeli eza mopanga mutu aza kimia sur 100% na mabalo bato babalo officiellement baza 10 okosi nzambe mama Clémentine asa mabele maman nanga sala bomo pardon nza munoko yo oyebi ne batu batebele baloba maman bana sama bele ngape ngande dans le parce qu'on a place na bango ndonga maman za envie maman Clémentine limbisa tika bo do biso batoto nto bala photo tala landa maman nazo landa dadi pona
nini akoti école oya yekola te oya tanga te akiko buka mbuma oyo ya ndimaki te ke kobota tango akomi kuna e compliqué mutuna ye azolinga panzango soni ya bato ya invitaki a invitaki bango na invitation osoko tala lobi o eza ya mutu ya mbongo feti wana esalamaki na ba norme européenne internationale akomi na soni mama mutu nyonso aza na alliance na mboko yo 90% baza kimia te tika boyko mama nanga Clémentine otika mission na yo yo koloza ni mama solo na otika mission na yo ya ololi pona nini $100 na yo moko obane ko dépenser on a ba bêtise et comme il y a un problème faut bien calculer osimbisi moi simbongo pesa mona na simba siaki onimo sana ngoni tika boy e komande mongo na simbisi mbongo na ego senga e komi ngando yo lobo onimo sana ngoni ngamona ebelo no sana yo ba access oningo sana ngoni ngamu kuna yebi eloko loba na yeba ongo sala nango nini bakisa siko yebi sanga siko ngo ko liango na basi ya libanda olinga ko liango na basi na yo pona mona ki dezo sola so na téléphone mikolo zaka ka téléphone na téléphone mambote ngamu kuna yebi eloko no ngana sana olingo sala ngoni loba voilà, je suis très intelligent. Au monde ba congolais, ba linga ba tia bango na ba geste pe na ba esthétique. C'est ça. Aux années mayele. Eza na ba payenté. Ti na ba sel nzambe. Maman, il y a beaucoup de mibali. Francine Nzambe. Il y a beaucoup de hommes. Il y a beaucoup de hommes de Dieu. OK. Bazo Luka ate loko moko esalama mwasi na ya kufa pour essayer déjà moni mwasi mususu na église pour remplacer ba maman pasteur pardon boza mayele soki ezalaki omoni eloko esofaka bango mwa bonzambe bible bateyaka biso soki ezalaki bonzambe bible ete me bato batiela bato bapoiso ebele eza mibale bapasteur bapa pasteur batiela basi na bango oui mutu soki abali pasteur azwaka maîtrise ya vie mobimba mais mobali azwaka maîtrise ya vie mobimba te mobali akomaka na regret nabalaki avant to nabali na retard to pe mwasi ezosone ndenge nini libala eza mbele ya minu mibale biso mibali ba place to fanda katolobaka basi bakolaka te bino pe place bofanda bolobaka mibali basaka bana mi finalement libala eza terrain oyo koti ozoyeba te bale nake kobeta eza ya basket ya ndembo to ya rikibi to kede to nzango kota kaka tika boy lobi nazalaki na Aïda mwasi na nga kala Aïda ebisinga lobi papa mikolo nazolala bien te courant et obimisanga habilité ya boma makambo te courant ezate nazoko akolala te na sa motema siko na milobeli nga lobi soki siko okute na mobali o elingaka valala fo minde sani ebomana est-ce que bakofanda kimia bakofanda kimia maman libala eza kanga motema na likambo kangela na motema te bana mama na abota yo tika boy libala eza kanga motema nanu makambo ekomela te komela yo po o balobi boye supporter na tango pasi pe na tango bisengo pas les meilleurs pour les pour les meilleurs et pour les pires po ba yebi ete kuna na kati bêtise eza makasi maman Kapache daddy nasepela no po teaka mpenza bien oza ndeko nanga mwasi me nakoteya yo boye
okoti na libala landa bien. Non, landa koko. Mutu apesa yo bomoi eza mobali te. OK. Et loko wana ba pasteur na ba parrain ba bombela bato. Mutu apesa yo bomoi eza mobali te. Eza ba bokilo te, eza ba semeki te. OK. Soko za na posa obatela bomoi na yo malamu. Omoni libala wana zo simba te. Boma yango. Kokata te. Boma yango. Tikabo. Na ebisi yo ataba na bazana kati boma yango. Ndeni dadi. Na lobi boma. Oh, nga na ebisi yo boma ngo. Yo go kufa. Paka otikala. Aozo mususu. Tikabo. Yeba go kufa. Yo poko zo mususu. OK. Esika nano lalate okoyeba place etangaka te. Libala eza malamu ba marié mutu nyonso oya bala betaka lisolo ya malamu ya libala 90% baza lukuta yango te ba vivre tika bodadi 90% baza lukuta yango te ba vivre mama na kosa yo te libala eza boye soki bo raté ko swana na tongo na poka bo swana oui bon uti ba famille différent. OK. Et puis qu'on soit dans le bébé. Et soit ne comme un bicolo. À longwa kuna. Ntabandundo. Mabale lelo incompréhension kota. Pona nini obalaka muluba. Yo souci na yo. Munga. Ozaka na posaka Martin Fayulu abima. Martin Fayulu abima te. Maman, na toi biso vérité. Mabale kufi pona Fatina Martin Fayulu. Nzambe maman na Clémentine. Na kate mission na yo. Sikoyo, mwasi ezo sala ye kitoko makasi. Munkulu wa bankulu. Tatuwani. Pinjeu, Malukai, Malubimpa. Mobala faché. Oh, boko ngemewa. Ngemewa. Mais ngebula nge. Ngebula ina nani? Biso nous sommes congolais. Maman Kapashi. Et là on est à makasi okosite. Landate. Okosite. Maman Kapashi. Dadi. Si 100% lelo na kati ya mabala. 90% mibali. Bazo sale kombo makasi. Baza bandumba. Tikaboy. Tikaboy. Bakosa kana lemina sai musa makasi. Te, bazo sola entre bango na bango baninga. Na kiko tala muyibi na ngamoko. Moi ça libano babenga ye muyibi. Po bozo yibana. Na kiko tala muyibi nanga. Oui. Ba mama soko yoki mobala so beta lisola muyibi. Mbana na yo. Mabale bele zo kufa pona nini? Obali mwasa kitoko. Mwasi mbinga. Mwasi tayi. Nzoka. Mwasi wana lesibien ya kala. Yo yebite. OK. OK. Azana camarade na emoko bando bala ye. Pire. Bakabana tongo moko ya kokuta na mbetu na bino bazo tchana mi sapi. Na yebisaki yo émission o eza sexy frappant sans tabou. Tokeni. Ba maman bo limbisa par na beta mo biloko akoki. Lande loko yo. Keba. Ki camarade pe mibali ele kate. Oui. OK. Et puis faut lande la bango bien. Soko moni parmi ba camarade de mibali, moko za soe makasi. Yo wana nde mwasi. Omoni ngani na zaboy. Na kenda ba place msulo kwa kizengi mena azo matière. Tikaboy. Bon mbede soso za soe makasi. Na Congo. Tozana ba espace mususu. Kuna ezana terrasse mais soko sombi secret to koka. Ko sala 10 minutes libanda te. Po okoya ko mona makambo ezo le kalibanda. OK. Eza dès qu'on zo kota na chambre. Eza na mibale belé baza na ba alliance. Babala. Azana ebe na basi 4-5 mais sans trace. Basi wana pe ba comprendre ye ke yaza ya batu.
tokutanaka na telefone bokutani pa makambo nyonso elekaka te eleki yo bima liboso nga na kobima après mama Kapache Dadi libala o ba secret bimi Bible ezoloba chaque chose à son temps tika ebima pongonga nango esa nini ebima soko moni mobala ke kobala deuxième femme kokanisa ta sa deuxième femme ya sika bakoki mpe kobeta 15 ans na nenga libanda mama na bana nzambe babeti mpe 15 ans sans trace nake tournage nake voyage nake boye yo yebi papa ke musala ezepi na basi mususu ya libanda baza na sagesse ya bien oui soki babotoli yo mwasi soki babotoli yo mobali eza normal poza zoba betela basi nyonso o babotola bamarie mibali betela bango maboko pona nini mobala bandi ko reprocher yo mbalebele makambo aza nango posa eza mpe musika te eza pa na yo boza nango na ndako eza okende koluka te mpa banganga yo ningi kobongisa te olobi ndenge na nga mama na nga alakisanga bongo te eza na mibalo basipokutaka eza mpe na mibalo basipokutaka te akei towelela kokondane te towelela kobeta mpe filmu na mataku te moko na moko ayebi problème na ye place efandeli moko na moko pasa na raison na ye lelo tomonaka na Congo mutu so akomi soda so mimona kwa mokolo ya bato nyonso mutu so akomi na mbongo alingi sous conseil te ya sukisi conseil mutu akomi na titre moko na mboka oyo ya lobi ba conseiller basé loko te c'est ça libala ekotaka ba parrain pour esthétique ya vie oui kenga pe nazana ba conseiller en soi basé loko te tika boy paraza mutu lokola yo na ngai c'est ça là monsieur pas la problème ma ya love libala eza ya 2 personnes soki bango mibale bakoki kobongisa te eza très difficile po ebonga eko kobonga ya tantôt plutôt libala ebomaka si Gibson na ye miboye malgré na lingaka ye te bolingo lokola maya komele sopani moya kolokota ikeleve nasi na lingi soit je t'aime mama na bombaki bolingo na nzete ebeteli kake Poyo tikala éternel nanga éternel tikala éternel nangai ba problème nyonso zo mona na kati ya libala beteli kake oui ekeyo Daddy to clôtira au terre de bien to clôtira ozomona mama Kapache c'est-à-dire école o mutu azokende okota ayebite c'est ça sikoyo eloko ezosala nga na yo mabe mpona simbi badefo ya libala te defo toyelango il faut badefo ya libala eza ebele mutu ya bali fo alia na horaire c'est très important. Tika. Omoni, olobaki tokoyela ngo parce que tokoyela omugoni. So ngam so ba bom. Batu bazozela ngo mama Kapache. Nzambe na ngai. Horaire ni olia na o. Mobali ya libala abimaka nzala te. Oui. Soki mobali no azobima nzala ekomi danger mpona yo akolia libanda mpe akolia nini mibali mosusu balinga bamapa mwamba bamikate na nguba yo nde okosibiri conséquence na mbeto akonyata mikinza papa nini boye nazokoka kolala te bamboko mpe kuru ezalaka te vandela te eza te
nzoka eza défaut ya kolia libanda. C'est ça. Mobala va bimana ntongo. Il faut lia. Soka lia ka fufunde tingai. Na betaka debula malili. Soki na beti bongo na balabala bozo munaka na zomela mai me ya lia ka te pona nini. Nzoka. Na betaki debout. Je suis marié. Tango nazo zonga na pokwa bakitisi na mesa. OK. Na kolala na kimia na kolamuka na kimia moyo ka mikinza désordre ezate. Tozo solola. Libale eza pe na ba défaut nango. Oui. Même ya ko sokola eza défaut. OK. Pasteur a uti ko teya malingi ka la bongo. Non, eza lokola ngai tala modèle na tokaka. C'est ça. Chemise nyonso et poli. Eh, otogande mabe. Ozomona. C'est okola la boy. Il faut sokola. Faut sokola. Koko sate te biso za ke compréhension te mosala nzamba yeba mingi. Nzamba lobina la mutoki. C'est que ça nzamba solo. Non. Te batu babala ba pasteur ba souffrir ne boye. Nzamba lobi nana diadi. Oye ba pasteur otone. Papa ya ki atomoni yote. Osala la Turquie. Wana makambo ya mama ngai te. Mama zana catholique ngai te. Toko zape famille moko mais maman zana catholique bana pe bana l'église. Maman na ngoli vile kabila zana catholique ngana sa kunana nte. C'est ça. Ngana zana na ba desote na ngai. C'est ça. Ozuna na maka page. Kiteti. Ouais. Nak orgueil. Nde. Voilà. Bambwa bazebele na kati ya ndako ba meme bazebele na kati ya bandaka mabara ba osela ka bakata kingo akoloba nini mobalo ya yeba nyonso mobalo mayele koka afingara moi mobalo alingi te ba reprocher ye bazebele mobalo ayeba nyonso ba o basali ekobo libanda top condamné te oyebi pourquoi sali yango te si tolobaka kobota bana kosundola charge teke bana bazotungisanga mingi okomi kilo moye dialogue na mobale leka ezate ozola na mama kapashi libale eza mozindo makasi encore okoti na kati na vivre yango na kopanza ngo kala te Yobo ya na subasima. Nazo te yozo ka senaza makasi. Ezo komela ngape. Na komi tu na bia fala ina si sana no buzo bana nga avant na ko bala. Pona minute yo. Ba kuzo te yanga. Pe bazo reprocher nga pe baza ko encadrer ngai. Boye te kende boye. Ngai boye biso ki matie bon chayi. Ozomona biloko belé naza mutu naza pe na ba sentiment na ngai. C'est ça. Bakoma ba rido ndaku na libala. Pe bakoma ba koko mazana âge à 30 ans. C'est ça. Ayebi mbula sokola na mai ya piscine te. Akendo bina ebi. Biso bato tuna ba piscine te. Esengeli to betaka pe tour. Si. Maman na bana nazo memona boîte pona l'action makambo esala makana boîte te. Mais nazo memona boîte pona ba sentiment na biso mibale. To kendeko kobina. Po lekelo te. Elekela yote. Kapashi. Dadi. Motema ezali bendete. Mais moko na moko na niveau motema na. Motema na. Stress ebomaka. Stomach bomaka, tension et bomaka. Kasi eza na bakolo nango ekoboma. Metinga za anti attention, anti estomac, anti stress. Yoko tata l'avion, o banga te. O ekoya eya. Bato bakufa na avion balekinga ne loko te. Nalobaka clair. Biloko alobaka na avion. Nalobaka. Oyo ekomeli biso ya ngwana nzamba permettre comme la biso. On a la nerf solide. Avion bébé taka tonon. Mais distance tango l'équipe moulaï. T'es au matériel te. Ceux qui voient avion volent mon ya to. Comme ça, ma chère. Non, mais t'es l'homme du
na mutu na yo jo mystique bino mibale tour na sa pilote cha bino kota lipapo jamais oyebi lipapo ekata na mabe mutu lipapo bikate jamais ok vol mon ngate to landa sia. C'est pour cela batu bazwa chance bazali alukaki mwana na ye ekolo ya kokota lokola tozo mema ye ebota paipai eboti pe paipai bazali ngana za paipai nakutani pe na paipai tokutani fruit moko tokopota na pona nini. C'est ça, mais paipai peut akokuta pe na avocat musu pe basali pe incompréhension. Oui. Bako bon ça peut te ezaka très difficile pour ebonga. OK, ezaka très difficile. Ba oyo bakangi mitema bavandi 20 ans bavandi 15 ans de mariage 25 à 30 ans loba na nzamba pambola bango amen po ba supporter ebele a supporter na oyo koko supporter te a supporter même pour ngana kamwaka mama mibali bana soif bazali boye ko futi bazali que soit fait à la déborder lupangu boye ko futela non ya o moni so mobile a combien puissant le bana nzambe merci ngasi moka benga na téléphone papa sambela pona ngabi etika la bongo et sakane libana batu trop makambo belé na lobaka ngamo pe mona salela ngo bilobela baba on pasteur oui maman on senti bien que moi soit lobi papa na supporter kana ba plan ko supporter te to bi makana mapanga ko futela pour mobile na ngale ki sa dose ya soif. C'est ça boye ko futela oh mon papa soif le kate basi musu bakomate soif le kate oh bapaka bolimisa ngai maman mibali bana tala soko si mobali azana maîtrise à soif le bana nzami merci oui on comme le quoi mobile yo totalaka na théâtre ya coupa rouge soko moni na coupa rouge c'est que ye soif et mati na ye ba été ce qui peut filmer la vie est belle ce qui peut zaga papa wemba ezaka nani ezaka mikolo karatea ezaka qui fait ozomona non mais basi pas soif bazé dadi bien sûr basa ba soif bazali mais ya soni makasi oye komi mingi ba mapango ebele mbasi bato ba réclamaka tozo longwa lupango pona ya papi surtout ya papi mutu papi to longwe na lupango pona ya Jean ba ya Jean baza na soif magasi Tolongwe pe pour la fiston. Tolongwe pour na rabi. Tolongwe pe pour la fiston. Oui. Fiston na yebi. Tumba kuna soif. Na yebi. Tolongwe na lupango yo. John ali ko mona mwasi te. John ali ko mona mwasi te. Makamona zoloba commentaire zo zelo nasi makasi te o frapper penza mama kapashi zala mutu na mibai misuba liko mona mwasi pardon ezala biloko mususu zo ngana loba o mona pene longezo kende o zala mususu koto mais longezo pardon boliani ngana kamwaka pourquoi voler pesaka mutu posa basi ba chauffeur c'est que mundele ti asalanga lobi volant oyo et on m'a été en soif o cosité so mon mobile alingi volant minke bana ye
So alingi voiture mingi. So alingi volant mingi. Voiture te. Volant ka. Volant. Pona nini? Lokola ya yebi volant. Akina ba chita sima ye moko na volant. Oui. OK. Kemba pe na mobalo asa soda te. Malingi asa pe star te malingi filmer. Mutu karanga fo ezala na filmer. Oui, boko leka nani na nzela yozo yeba teke amini mutu mususu. Oyebi penza. Na sale kobo makasi na mbogo. Aza soda te na bande kobo na ndako esila te. Oui. Afana koma motei so na bine betelo le passé na ngai oloba na nzambe merci mobala ko bala yeyo po azana experience nga toto denda liboso na nga osutukelo te oyena ba fille comme ba denda na émission na kipa bango yo moko denda na combien de fois sia o denda na boya na boya olobi na dendela ye po so ka kanga mi akima lisu émission te sia na kima. Pour ça, tu t'es on déborde, on te va des Jo, 4 émissions, pardon. 4 émissions, 4 émissions. Tu lango te au 4. Ah, et si les 4 hier, je sais après être côté ma cambo ya salé là. Maman Kapachi. Batata yakala. Basala ekobo e monana na misu ya batu. Po bango ekobo nyonso ko sala to tika maki. Bazoela yebana. Mais ekobo ya lelo zo sauver biso pour prudence ekita. Ya OK 1000 fois et quand à toi. Surtout son moko. Surtout moi si ça a fait que moko ya pas kaisate. Tobi balensate. Ni moi. Moi si muso alobi papa, ngana za matrice moto. Ngana za matrice moto. Ba momo na za ba période mabe, somba prudence na ndako. Mais moi ça comme on constater ba prudence so bunga ndako. E bungeli ekei wapi. Mibali balingi ba prudence oya OK. Et quand tu as 3 na 4. Azomi tungisama pourquoi nous sommes là de moko esotikala. Te. Pardon, Arandoche. Yango ko remarquer ba jeune marié bazo sente libanda te. Batimbeli cop. Soko boyi prudence kene na yo. Ba mindele ba lobi ke ba na mafuta wana ya prudence. Faut ko pamusaka. O pamusaka. Je pense que comme tu as besoin de ma casse, c'est l'effet. Il y a pas de comment abattre manger. Té, ezama kama mabala a mama skoto mzanga impoli. Ami Jo ça là, rien tikalo. Babuki pe nyango. Oui vite. Nyango babuki. Eh babuki. John n'a pas sa femme. Nyango celle-ci ba te kobo makasi hein. Babuki. Omoni ba nani ba jeko ba pasteur. Accompagne ga entourage ba zo sete minga. Mabale zo kufela aho. Nyango ba mabale belé. Nyango zo mone ba mabale belé. Faut ko pantango. Abuki. Mboka ba Swahili nyangwe. Muswahili nyoso soka yeki Kinshasa lukaka nyangwe za la wapi. Kwa kuta ba ndeko ne kuna. Oui. Ya solo. Oh nyangwe tala nyangwe. Omoni ba jo mystique ezaka violence. OK. Relation na ba Swahili. OK. Nyangwe zande staff ya ba Swahili. OK. OK. Muswahili soka uti Goma, Lubumbashi. Soka kiti Kinshasa lelo ko tuna nyangwe ezalaka wapi. Oui. OK. Ngai pe soki na lingina kino beta matolo na luka ba patron na ngai ba Swahili na kendaka na nyangwe. Mais il y a un interprète na boyi mbongo mukie bana batu ba komeye ko moni na balobi ba komela ngate te bango ba mona ka ndeti nenga na yaka pano na ganyaka ba million papa kata no pa so kata te biso to tonga na mwa mukie te kata te ko kata te te ko kata non te balobi akosa ka biso sa ka biso be miso be kola mboka yemo bazolela ngwebele yo so tindi na combien pour na pesa bango c'est ça bazo kanisela mama bi
nzoka tozosala ngo mpona kosepelisa bikolo na biso bikolo bakabaka na bango bakabateka o azongisaka nde baculture azongisa bakiti ngo baoya na makolo oyo eza su moma bwato te eza karbira moto fo alia amela eza moma mpunda te eza moma ya mituka tozotamwa na bajipo mona ejipi na otamwa nango o mama apesanga namona kio kitoko livi kabila kasi bino bato bavolante otoloba ngo mikolo baokumbanga nayebisaki ya koko na bi vole eza mabe jo kate émission ozomona manka page lobi na koya tobandela émission oyo tosala deuxième partie ya sexy frappant ngana o mikolo émission sans tabou sexy frappant pour nazongisa batebele na nzela omoni bapapa baseki makasi babilité aza na raison nasombaka prudence wana ya ok nasalelaka de etekalaka moko moko wana ye mopa santaka perti oui mais moi aboma nzoto nyonso eza te fois zonga na ndamu na ndako ndozomona mobali mosu aye na ndako kimia azotungisa na ye mama te nzoka nasele kuna bora yo moko te mama ngazaka batu nakomona te batu bayebi ke nasaka bilobele me bayaka kobetelaka bamasolo na bango oui olatika na ye omona azobetela ngai nga deja mama sa ayebisanga eme lokola moto malamu tala ndenge avandaka kimi azobeta miso makoma na tv ngai nde naza boya tata ovoyage na mama babombelaka ngai mpo babike wa moto bilobele oloba akoya koloba nga bongo bayebi me naza serie bayebi ke aza serie mwana malamu même tabandika seria bwa soka lati bilamba wana akoloba na likambo akanaki te jokate miso pardon Capage TV. Capage TV.